Oh, pourquoi la mort? La mort qu'a-t-il donc fait de nous? Nous venons de perdre un grand mécène de renom à la personne de Jean-René Golo. Nous ne cesserons de te pleurer aussi longtemps que le monde existera, aussi longtemps que la terre existera. Papa et ba mama lelo boko ya bokote na libota famille kimpe na famille kibala o lelo tobongesi moko ya biso Jean-René naye mawa lutendele bazolela panango mbengu diabaka kisangolo makabunilu toleliyo ngafula makwala bukande makwala mfuta makwala titongolo selika na musika bazolela yo lomo ya moto lokola molinga ya likaya senateur Luzolo naleliyo nokoye David Matadi Kibala Alléluia Libili malele Mwana wasisa Papa Gano Kumwandi Ata malanda ye Patrick Mbala Android Angelia Mimi Toro Meto Sango Tena Paris Naleli René Fokitoro Fumwambanza leli na dileto ya mama na Moïse Kakebe susu na famille ya bakutimie Jean-René Golo lelisi bato bele na kati ya Congo Afrika, Europe baleli Tina Amerika na Asia Tu restes toujours dans nos cœurs. Jean-René Golo Johnny mafinga tolela ye papa na lebisa na blessing yake Shashana Deborah, Mawana Mitema, Constantine Baye, Armeline Umba, Tiki Bistora Mawa, Jean-René Golo, unatuacha na huruma. Lia kipula na chosa machozi, juu ya kukuliaga. Oh. Vanité de vanité, tout est vanité, Papa Nathalie.
prince Kailu. Oh, yo mawa, liwa yo mabe, yo tiki famille kolona mawa, Jean René Goloke, Mama Thérèse Azoko Kate, honorable équipe Kolomala. Joël Golo, Yende Malamoué, Pesa Ikwembote, na mai na miso boxer KO
sécurité bambola bango baza na unité biso nyonso bamama tosikali na bakoko na bango tozala eloko moko tokolemba te awa yo ozokende kuna yebisa fondation Kimpe Pierre yebisa bango nyonso bango miso batabatele bango nyonso matendele pe uzokende bateke akenda remo akenda madame ani akenda bango nyonso bamai ngolo bango nyonso sika bazali bola bobunda bitumba oyo bopesa biso chance kozwa bongo to banda kobongisa mpe cimetière esilo bolali tokela ya bien bopesa biso chance opambola libota nyonso opambola bandeko na yo opambola bana na yo bien c'est wini tosaria lunoine ya Marceline bitumba na ozokunda yo yeba te yango yo kozalaki participa na bitumba oyo po ekonsernaki yo esiko okei manda baparke benukumandumi betukumangori lunoine kandao moto nyonso ayebi liwa na yo kotika ye te yebisa bango nyonso soki ezali na maboko ya nzambe ata mokili azwa lokumu soki na maboko ya moto ya mokili vraiment yaya kokisa biso soni te okende kolala te kuna esiko okei kotika ye te chai mal à l'aise 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 Mais lelo tomoni yo ozalaki na matanga explike bandeko balandi oyo akufi azalaki nani epai na oyo atiki biso azali princesse na kati ya Jelobinza azali grande sœur na ngai mwana nkodi ya Kimpe donc azali koko ya Kimpe Pierre Mikasi donc azali petite fille ya Kimpe Pierre Mikasi grande sœur je le rapport ya Kasangulu papa na ye pa ya bapoko na ye donc azali princesse na kati ya royaume ya biso liloba na ngai ya suka je crois 2019 ezalaki po efongola baubu ya Jelobinza G tant que kisimbiki ntsonza donc je crois yo moko moni makambo na biso bandeko na ngai bamfumu baza kotika ngai te baza kolanda toujours baza kolanda ngai assistance ya bamfumu nyonso nde baza kolanda ngai plaisir na ngai nazokabola mawa na ngai elongo na bango depuis 2019 nzambe moko bayebaki afandisa kisimbi oyo moto yebi secret social mpo tomeka siko kosala échange ya culture échange ya pouvoir ezaka ya mabele te ezali échange na longo naki kotala Blanchard et puis po mfumu ya zelaki mwenza na longo naki kotala David Matadi Kibala mfumu ya Wasa na longo naki kotala mfumu ya Mikonga na longo naki kotala mfumu ya Mikondo na longo naki kotala mfumu ya Muntiene na longo pe naki Mbujimai donc tolingi sikoyo
tozwi bapapa tendance mangala bubu tozwi bango tout wana surtout badoyen na biso alors plaisir na ngai eza nini kotala oza na likambo bandeko balandi yo c'est que quelque part baza considération wana nde omoni ngai mpe natikaka ndeko nyonso te je crois soki bamercredi tokozala na mangala bubu atterrissage forcé omona délégation toza na grand léopard ya bamfumu baza puissant donc toza na léopard na biso donc toyi unité tolingi soki moto elaso ya fitilité chef coutumier oyo akoya na bagene na ye ya kotonga tokorevese na télévision ke tala intelo alingi kongo ekende liboso te mais mpo na biso je prends mfumu blanchard ye yo okotuna ye aexplike yo pourquoi akomi na jelo bino po investiture na ngai groupement ya mbenkana nde bayaka bango nde bayaka ko investiture tu vois tosaka baingrand te na vie lelo oyo ntango namoni ye namoni mikonga namoni chef coutumier mosusu bandeko ya groupement balandinga banini en tout cas plaisir namoni mama Godelive oyo azali parmi basoda makasi ya papa tendance mangala bubu vraiment merci na bandeko nyonso na soutien na bino merci mpe na considération ya bakonzi ya mboka na ndenge tokomaki balettre ke tozalaka na signature na biso oyo gombe na biso mpe na mboka na biso na province na biso ndenge bokuta tokondi princesse na 5 ans nzambe bakoko na ngai apesa kimia na mboka na biso Congo apesa kimia na équipe na biso ya léopard ya Congo apesa kimia na ministère na biso nyonso apesa mpe kimia na baadministrateur oyo bazokotyaka bisinia sinia oyoyo apesa bango sagesse na bonne na intelligence po tokoloba te motu moko amona pasi te motu ozala kaka bien mais bameka koyede chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mpo nabengaka kinois nabengaka ye président mowumbu po aza ndeko na biso aza mwana na ngai na kati ya mboka na ngai mpe mbinza aza so locataire na ngai bayere ba chef de l'état merci vraiment mboka eza na kimia mboka econtinue kimia totala mpe ndenge tokokende baélection na biso tokende yango na kimia biso bamfumu tozali nsima ya gouvernement na biso oyo nyonso bakoconsidere biso tokoya merci lokola matanga ya eleki malamu eloko moko mabe esalami te bamoni mpe visibilité ya fondation kimpe puis bandeko to ya presse batiki biso te bazalaki na biso je crois kotuna mo epai ya ndeko na ngai blanchard ekipo na kombo ya bachef coutumier nyonso totelemi awa mibale mais toza korepresente bachef coutumier nyonso bazali awa te bazala na bwania bango nyonso nzambe bakoka batela bango esika bazali bagiki nzonzi baprésident ngana bango nyonso batendance makwala bango to esika bazali tout donc oyo natangi mpe te polémique ezala te bafitilité tobwaka yango po tongekende liboso tolonga biloko papa grand chef mpipo okoloba nini lelo oyekokabolama bachef coutumier lebini mekodi maloba nini kozala nini bandeko balandi bazolonga biso maloba ozanga te bandeko epanzisanga eza basentiment ya mawa tozalango d'abord ya kokunda presence na biso na kati ya mibale yale ya koloba kaka ke merci na bandeko nyonso baye koassiste biso même bino bandeko ya presse napesi bino merci ebele boye assistance na bino mpe esalaka biso mwa bien na mawa oyo tozokabola elongo na bandeko mosusu bachef coutumier oyo mpe balandi chef libili menga akoma obenge léopard oye initiative ya léopard ya bachef coutumier eza nde na maboko na ye donc nga napesi ya komode ya léopard oyo tokokende na léopard bien mpe mpo tokende yango ti coupe du monde ekosimba bana congo kozala calme chef obimisi eloko moko wana nana tuna bandeko est ce que bino nde des 0 wana bachef coutumier oui malgré match retour contre te salamaki par rapport ya mambo ya bavisa mpona bavoyage tout ça oui so tokendaki bange bazwa mangenda na bango moko wana ezalaki nde ya biso ntango bakozonga lisusu tokolamba bango nde tolambaki bango su 2 jours wana na stade martyr mpo baganye lisusu eza na